la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, Bandeko, nous sommes à Ndeko Eliezer, nous sommes à l'aéroport il y a 20 ans en Belgique, à Bruxelles. Ndeko Eliezer, Mbote. Mbote Ristampet. Ndeko Eliezer, séjour est comme une souka, comme une zone, bon, tu as un séjour, kaka, pour te bengape, mais il y a qui course, vraiment course, bando, il y a qui séminaire, conférence, réunion. Aujourd'hui, Libaku, il y a Tambolata, Mukete, comme Bambala Moussouya, comme Mekarata au côté d'un magasin, Balo Kokata au côté d'un magasin. Séjour est comme une soupe. Est-ce que vous avez vu ça bande qu'on a vu ça et les kindegeni? Séjour est l'équipe malam. Chaque fois on a un poto, il y a un ebi. Même le magasin on a tout côté capenzate, ce qui se rappelle. Nazo kama temps il y a aucun na FNAP. FNAC koluka ba moi livre ya kotanga pona koyeba ndenge mokili ko tambola. Tozalaki na Paris. Na Chantilly toye ko sala conférence de presse, tolongwe toye mons. Quel que soit ba dongolo misu, to sali conférence ya kafu. Ba tout plein ba utaki bipai na bipai. J'ai même appris que ba to ya chibalao bayaki bazwaki Kuba. Avant que imbiso tozala na monswana tolongwe toye Bruxelles puis toke Hollande tozongi na Bruxelles lelo tozozwa pepo pona kozonga tokende na mboka Bangkok parce que musaliza makasi Ndeko Eliezer ozwi pepo oke na mboka Bangkok. Est-ce que Yomoko se pose la question de pourquoi à chaque fois on se déplace en Europe, ça crée toujours des problèmes. Il y a mingi mais ce que même qu'on crée des problèmes awa na diaspora awa. Est-ce que on se pose la question, ce qu'on se pose la question, est-ce que ce soit réponse? Non, on se pose la question pour nous. C'est parce que nous attendons non. Ce qui est créé tension donc wana na kozala lokola nazo vivre li soutien faut baye bakaka batu baya kibila beaucoup de journalistes bayaka watala plein ba journaliste bili bayaka nakutana na bango bande konanga ya basi bande konanga mibali bayaka est-ce que yoka ka polémique biso il faut ba sentir que mutoyi omoni Tshisekedi batu bazali ko kitana njili mais faut ezalaka Tshisekedi pour que Kinshasa ningana donc eza quelque part ndengo zomona wana makambuana il faut ezala pour que biso tozala. Je sais que ezana batu na vie na bango bazana eloko ko sala te bazana ba torche braquée sur bateau baza élevé bateau bayebani pour que aluka pendenga ko yebana donc il faut pesa bango chance ezana ba petit misusu komona mutu azofinga azoloba cohérence ezate mususu koyoka na yoka ki mutu moko abetelinga lisolo ke mutu moko azobeta masolo a classe na kisasa nazozonga kinti abima loba et que député oyo bachaki mupanzi na ye ayebi ce que je représente ayebi bien azobata mapona ni il fallait que abima aloba ke voilà ngai député nazo attaquer Eliezer attaquer ngai omoni ingratitude des pas trop bien parce que c'est parce que na kipaka bato amiketi. Même les députés wana ebi kengana ko kipete. Parce qu'Azamuke, il sait ce que je représente. Nakin. Ayebi. Mutwako matako kita. Je suis le seul Congolais nakuta batutu. Même ba villageois lokolanga ngana kinwa na kinwa. Ngana ye na lubina villageois. Baba ndiko luka ko finga. Okomona mutu wango ko finga nga akopusa na ta pembeni na nga mukete. Sur tous les plans. Parce que nazo mona batu bazo beta masolo. Bazo beta masolo a classe bazo bémission nanga ya kalasi bakomona comment réflexion dengezo kende o toye entériner une connaissance na politique o toza ba chroniqueur c'est normal que je puisse apprendre ça mais bato mike défenseur judiciaire ba vérifier ba boto la ba carte ainsi de suite il y a qui défenseur judiciaire ba kutake j'ai trop angoissé lisate vous trouvez que bato modèle wana c'est pas intéressant donc il faut qu'on sentir. Je dis toujours que le pouvoir a relé na diaspora. Relé na bangonde uzomona bako chama kilili bakolo. J'ai discuté na ndekonanga odombo au téléphone.
abike Eliezer yo fois passer aux alaki na Olive Lembe na Paris te na lobby au moninde information ya lokuta ba kopesa kabino. Moi j'ai rencontré Olive Lembe 3 fois na vinanga et tout est médiatisé, c'est sur le net. 3 fois à Lubumbashi. Awa. Et à Lubumbashi où c'est na hôpital Ngaliema. Tango na zoloba ah j'ai confondu que j'étais à Kin na kutani na ye na Kindu. Les 3 fois c'était médiatisé parce que nazo tuna yemi tuna. Mais comment na mutu a zangelo kwa koloba. Par exemple, ceux qui ont député, les qui s'appellent doit parole à ta une seule fois. Bandi mayo, une seule fois doit parole. On n'est pas député pour nous parloter seulement dans les médias. Non, kende na hémicycle fait passer une loi. Bandeko na ekoka mukisa biso pe mingi batu balobi batanga bakelasi bazana ba diplôme ainsi de suite mais ba éviter que classe ezarana ici la raté. Ba éviter que mutu akoza na 20 diplômes a sali sous classe a 21e diplôme na classe ezana agité classe ici la raté. Yo lobi ozui diplôme liboso a mutu songolo to pakala. Nanya ebisio que diplôme na ya liboso yango wana. Donc voilà, tous à la même cohérent, sinon Congo Ango, ça ne vaut pas la peine. Donc Eliezer, vous avez manifesté, signé manifeste ne bandeko bazomona na bilili wana Eliezer azana ko signer manifeste Chelinza kana na manifeste alors Okozala siko obligé en signer ces manifestes ya kolobela manifeste oyo signé aux 8 actes na yango est-ce que eko gêner yote eko empêcher musala na yo oyo sala raté lokola au signer manifeste. Non, mais je reste journaliste sans cette qualité là que j'ai signé. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste et finalement beaucoup qui s'habillent auto voter. Parce que quand on va voter, on opère un choix. Ceux qui ont voté okopona mutu moko c'est que comme partisan parce que tant ozo voter mutu oligni mutu wana akamba alors bo sala biso lokola basoda qui to vota kate yango zo mona riche tempête eloko uti koloba na linga kito kipata batu wana te parce que moniza batu moko mpia ke beti bango ba pc $10 $20 pour député wana telema ki akabakate ndenga za wana oya bata makina mulili wana akabakate c'est que je dis là yebi akabakate o atindage tale lonyamutu ndenge bazotina ba pc $10 pour yebi ki akobima avant ni na malewa allié 1500 francs bato bako chaika tout ça c'est est-ce que au lieu au sentir niveau agitation to ngai Mukebay Daniel Saf Christelle Vwang si ko tangu ba moni bilongi wana parce que déjà zo mona na ba mona openda bien pour ça la moké pour ça la 10 000 hommes voilà comme ça au mona na arrivé là parce que ba ke ozawa na parce que alors ba combattant alors ba monika bilongi wana ja rési bango na kini ba benyi ba tuna bango ba tindela ba seka nazo kende ko bimisa ba preuve ya ba $300 parce que ba bani ko tindela nga ba donner o ba tindela ka bango ndenge bazo tia munoko piam nazo kende ko bimisa ba preuve et vous allez voir je vais publier ça parce que trop c'est trop nazo tala na lobby tozala quand même na bondela ka bande konanga na bondela ka bande konanga na uti koloba que j'ai causé pendant 45 minutes avec Odombo Nathalie sie na lobby papa tango tozo tout na mitu so profit de qui totika la kaboye et comme oyo attaquer oyo nous reconnaissons ba effort bozo sala et reconnaissez aussi ce que nous faisons dire que non biso to nul bino ne bois dans té wana té parfois nous sommes plus combattants que ceux qui prétendent l'être ça il faut le savoir parce que au moni na mboka wana c'est bien dans un pays d'état de droit au moins on a un aéroport tozo sala na biso ba émission muto occupé yo azate kende fongola caméra na njili okomona makamuni donc c'est bien ya ko finga batu parce que yo za protégé et aux en état de droit mais tellement que au moins muto azo sala loko yo ko salate au bétier collabo au bétier muto aner au bétier si la ner a sala ka musala c'est que musala ya ner za tozo sala donc il faut ko adhérer na ner parce que ça pousse les gens. Tout ça qui n'a yo,
na mons lelo ndeko wana alobi nani alobi ozongisa libala na ngai na mboka na nga nazaki ko sentir Congo te Eliezer ozongisa libala na ngai na Congo. C'est ce que nous faisons. Lelo ba journaliste ba comme téléma. C'est ma fierté. Mais ba lobby ba journaliste ba comme téléma mais ba lobby lisusu ke yonde mutozo sa ba liste ya voyage ya ba journaliste ke ozo occupé ba journaliste mususu te donc bango ozo considérer bango te ponani. Bon nazo sala ba liste pour na structure ni. Bangonde ba ebi structure yo zo sala kana yo. C'est une question oratoire parce que yo mutozo tuna mituna. Na lobby boy. La liste se fait automatiquement. Lumumba Loba, l'histoire du Congo s'écrira au Congo. Toza na Congo, tika buzoba, tika kofinga, tika kozwa ka $20, ka $10 à mutu parce que wana nzala. Nga na journaliste te ko pesa mwa mbongo, otenga biloko na munoko. Jamais. Tu ne me verras pas. Yango moni omoni ndenge bazagité parce que nga itambo kozwela nga wapi. Na buzoba ya mutu peut-être à ce qui sioka bon ndeko Eliezer na sepela ka nengo bundela ka ekolo yo moni lokola mwasi na yo. Attendez batu tout bazo apprécier yo bazabasi na yo te bazape na mibali na bango autant mibali na bango basepela ka na yo yango moni na combat oyo ba mususu ba yaka ka boy kaleson pété quoi donc dès que basepeli mutu alobi na yo na sepela ka na bitumba osala yo kanisi ke alingio pourquoi ozala mobali na ye non c'est pas ça. Et ça quoi apprécier wana et ça comportement vous avez ko décrier à musicien. Alors en quoi vous êtes différent de musiciens? Et ça koloba que la liste s'écrit automatiquement. Ceux qui ont bunda mukile komona bakobenga yo. Tu n'as pas besoin d'être branché. Nazo ça la liste ya likamuni. Ce sont de et ça biloko ya batu bazangi musala batu ba pesa ka moi 10. Allez ça l'émission. Et puis, il y a la télé. Bango baza connivence ces gens-là. Parce que, et là, quand ils ont Sangai, ils ont dit que tant que ndekwango batama, il fallait qu'il y ait bimaka attaquenga officiellement. Attaquenga officiellement, toi na kinto aussi la nati. Attaquenga officiellement. Bien que na kipaka ba député nyon sauté. Nazana ba député onga na kipaka ba moi. Hein, ozomona. Ba obalikisaka ba moi loi. Na ko ki payer mais ceux qui banda babotayo ata virgule na loi au tchati alors on a occupé au point. Voilà bandeko ndeko Eliezer katuza na aéroport pardon kala mingité za na ko embarquer to retenir rien mingité ndeko Eliezer matanga ya papa Etienne Tshisekedi Salamaki eleki tuza ni siko tozali toyokaki mama Martite batwa yo mona moi passage na ye kaka na TV5 ndenga lekaki mais tomoni yo okende ko rendre visite oki ko ibisa na bandeko ndenge nini okutaki mama nakuti mama abattu parce que selon coutume ya baluba elle est obligée à causer na ba condition wana mais nakuti pe kaza mwasi à un combattant tangu tozo solo na ye faut ko yoka ba encouragement ozomona mama tangu amoni bana na ye donc asala nini alamba toi salanine donc vous trouvez affection et puis courage à lobby à répéter lenga et loko aloba katangu to yaka matanga à lobby Eliezer papa na bino akufi mais bino botikali vous êtes capable de mener jusqu'au bout la lutte voilà et na habité tangu maman wana tangu amona kabiso et loko moko santaka mais moi ça me faisait mal parce que il est dans ces conditions là mais quelle que soit la condition mais moral na ye ezali kolo parce que à Messana, il y a combat, mais ce qui fait très mal, c'est ça, nous autres, mobile nae, il lui est permis. Donc, tous là qui n'a maman, et maman Marthe, Azawana, na bolo ko yo bachaye. Voilà. Voilà, ndeko Eliezer, liloba nini oyo, okoloba na bandeko nyoso mingi oya diaspora, o bazali kolanda yo na ngonga oyo. Bandeko nyonso diaspora nazolo bana bango eloko moko. Bandeko nangai. L'histoire ya mboka na biso ezokomama. Mutu alokuta akokoma na lokuta, pe l'histoire ekofutaka ye na lokuta na ye. Aventurier akokoma na aventurier na ye, histoire ekofuta ye en tant que tel. Muyibi oyo ya loko so mbongo moni mutu azokenda wa biso to na kinwana akekuna zo welela ka mwa poste ya tina te. Akoyebana
bao bazo kosa kwambrouiller bato na diaspora ki baza ba combattant alors qu'en réalité baza bato service ya régime batondawa tous ces gens qui se mettent à kofinga biso bazo finga biso pona ba information mon côté baza nango ya sol. Vous rendez compte ya oyo na yebite akoma congolais ndenge nini mazo embrouiller azo mbalé pe bato misusu mais attendez katisa na ngambu Angola ezaka pembe o katisi bo ndenge nini frontière ezali donc mboka ngo eza moi elengi moko boy. C'est que je dis toujours à mes frères, on n'a pas le temps ya kosala ba polémique eza na ba série bato ba polémique ba ya na musique basala pe ba kombo na musique mais biso to ena mupepe ya bato sérieux ko bundisa nganga na mutu lelo to lobi na kokufa mais la République va rester. Lelo to lobi na ko trahir mais la République est là. Elle a besoin de la participation de tout le monde. To simbana, to kende liboso. Makambo na zomona na diaspora ko luka ko nié. Lelo ba tutu ba fayulu baza elo côté. Donc ba tu nyonso baza elo côté na Congo. Non, c'est le jeu du pouvoir Ristampet. Le jeu du pouvoir. Oyo zomona bazo sala biloko yake bakata cordon entre la diaspora na biso. Pour que tout le monde bande ko na biso bazo ina biso boy pona nini to bendana finalement bayo katozo swana bango ba osepela parce que omoni aw biloko ba combattant ele kaka na ba chaîne na bango te oyebi mokolo ele kaka tala ba combattant oyo tozaki na bango ba teams na bani tango ka balandi chibala ba bandi ko lekisa bango tongo midi poko na RTNC lelo soki bayo kaka ke il y a un incident ngai to fingani atana ndeko nanga songolo pakala awa na diaspora ba kozo eloko wana ba bandi ko talisa yango makasi ya Daniel. C'est encore un peu bien. Mais ce qui est à la kababiso batambu, qui ngai na lobby, mais comme mon anenge ko bana ko le kamboucle. Je n'encourage pas que Daniel à s'attaquer à Finga bande konaï. Moi personnellement, je n'encourage pas. Mais j'ai dit que il ne faut pas, il faut maintenant ngai na zozonga Kinshasa. Je ne sais pas ce qu'il a poussé à faire parce que histoire ya batuana bayaki bazaki batutru. En tout cas, ngana monaki mutu amakasité. Oyake akokaki koya abeti bato parce que moi c'est mutu peye azate. Non. Namonaki mutute oyo ayaki na rythme peut-être ya kobeta. Bayaki peut-être bakanga ba photo na bango, basa la rapport na ba oyo batinda ka bango. Mutu soki musala na ye avivaka nango ka yango wana. Oko sa ndenge nini. Donc bande ko ngai na bande ko oyanga. J'insiste sur une chose. To komi na tamoko ya makasi et puis ya mabe. Mais il ne faut pas mutu un jour apporter responsabilité à échec. Parce que o tozo sala lelo. O nazo mon lelo na moni na diaspora. Ndenge mati. J'ai dit que le pouvoir azana machine moko ezo tourner. Po tozo kende malem to ko mati wapi. Et komi tobo sani cible. Et komi lelo na bandi ko finga riche tempête. Lobi na ko finga 10 000 hommes. Lobi kuna na fingi finalement tozaki na Paris tozaki na ba pacheli. Ndeko nanga yaki wana talibiso tout ça. Mais ici, il y a les gens qui ont la facilité d'injurier tout le monde. Katumbi finga, Dokolo finga, Félix finga na yo, Fayulu finga, Frank Diongo batiki est calme parce que bakangi azaki kolabo ye mutu babanda na yeke azamu toaner. Frank Diongo. Azamu toaner Frank Diongo. Lelo azaka mutu aner. Fayulu wana babandi ko finga lelo tango azwaki lisasi awa balankauchu aw. C'est tout le monde mboka wana. Donc mutu azo sambela ke pona oza la vraie il faut kufa. Mais yo yakana no lokola yo kufite yo pe ozafo. Lokola yo pe bakangi yo te ozafo. On doit être quand même sérieux avec certaines choses. Ça me fait très mal parce que le monde nous regarde. Nous biso batambu, on a été contactés tous à Kinayo à Bruxelles par les Angolais, par les Brazzavillois. Il y a que tout formé par journalistes et Bamboka na bango sur le journalisme patriotique au Tokosal. Et c'est un concept que nous avons amené. Mais lelo, tobandi ko soana ba ibi biso ka ko soana ko finga. Mais attendez, la plus belle, de toutes les façons, la plus belle femme du monde ne s'est donnée que ce qu'elle a. Voilà, bandeko tokotika ndeko Eliezer. Question oyo na kwa ko tuna été mené tozana 1000 hommes awa, 10 000 hommes, 1000 sous-souté 10 000 hommes na opposé on dit ndeko 10 000 hommes pour ça na moi boye. Yo ozalaki na conférence ya Mons, conférence
et les kaki ndenge nini na mukuse poto tika ndeko Eliezer azwa avion. Non, merci beaucoup Moni, merci pour la question. Normalement on a participé qui personnellement à la conférence à Mons, on a confirmé banakin ba diaspora mobimba qui conférence ezala qui annulé et les kaki kitoko makasi parce que boyebi ngai moko Etienne Kabongo président mouvement Congo na biso 10 000 hommes combattants munene homme politique na kati ya Belgique nazala qui on a à présence Mikolo ndeko Eliezer na kwa Mike Mkebai bazala qui wana conférence les kitoko makasi moi-même j'étais là et bato bazala qui belé et tout ça il qui très bien nga nazala qui on a naza combattant munene j'étais participé na conférence wana ezala qui vient d'ailleurs na PC Richard Ndoina autaki Irlande autaki Irlande aye uniquement kapona a participé à la conférence oyo Bastar journaliste Sébastien, il y a presse congolaise dans l'Irlande. Donc, nous avons un banakin, banapoto, mobimba, nous avons combattant, mais tout ça va combattant différent. Tout ça va combattant différent parce que tout le diriger Congo à lobby. Tout ça va futur premier ministre à lobby, député futur à lobby. Donc, il faut que tu aies le comportement, il y a Moutou, donc, moi, je suis déjà homme politique, je participe à la conférence et Kitoko. Donc, na koki koloba ba détail musu te conférence ezalaki très bien à Mons et les gars Kitoko moi-même j'étais là. Voilà, 10 000 hommes na makambo belé à Koloba, tous ont préparé émission Mobimbana parce que Dingi a s'adressé à bandeko ba congolais nyonso. Sikoyo bazobeli la déjà vol ya bandeko Eliezer pour ba ki ne ko embarquer to kata to zongela bino émission Mobimbana 10 000 hommes après. Bon, Tikala toujours branché dans les TV. Merci. Merci, au revoir. Bye. OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.